Ndeko mwana mama, yo oyolula bo kolongono ya nzoto. Et yo nde olingi yo vandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel. Maxi Bien-être. Produit à base de plantes naturelles. Restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzinga ya nzoto nanga, pona bo kolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande, vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Tozali lokola ba policier ya démocratie pona kotia ordre esika nyamu nyamu elinge kota bongo soki mutu ayebaka te place na biso na kati ya mboka ezali inscrit na constitution na article 8 elobi droit ya opposition, droit na bango ya existence kobika na bango, les droits d'existence de l'opposition et les droits d'exercice de leur travail. Donc musala tokosala ba droit wana ezali sacré toyokani e ya koloba ezali boye. Rendez-vous na biso monene ezali le 27 novembre 2016 élection présidentielle. Bana Congo oye. Le 20 décembre, passation civilisée du pouvoir. Mais président de la République Aza Sikoyo akoki kozala candidat troisième mandat soki moke. Constitution elobi boye tosa batosa yo. To répéter tosa batosa yo. Otosi constitution ekotosa yo. Tozongela tosa batosa yo. Soki président de la République a tosi constitution elobi akozala sénateur à vie. Toyokani soki akozala poursuivi de haute trahison. Merci. Tosa batosa yo. Tosa batosa yo. Maboko. Kamere. Atia. Kongo esika moko. Le pacificateur. Bana Kilimbote. O mazaya kosepela. Batia maboko na likolo ne tokutani lelo. Malamo. Ope bazana kanda ya komona. Kelelo mboka monene lokola Kongo ebele basomere. O bazana kanda maboko likolo totana. Ebebio. Barako. Oh bazalaki 100 personnes. Oh 2000 personnes. La capacité de ce terrain ici. Mbote. Stop. Merci. Boza Bachomer. Voilà. Merci beaucoup. Avant la zone en Lingala, les caméras des autres, ici ça va là-bas, ça ne va pas. Et les caméras de la presse internationale vont montrer ces images. C'est une fois dans l'histoire de ce pays. Remplir cet endroit ici, c'est remplir le stade Kamagnola. Félicitations à Bana Tchangou. Minute Tangani Lelo, Yaliboso, Bana Mboka, Bana ya Seder, Yazali Sebusa. Seder, calme. Boyi nganda mwa minute à récupérer moi. Calme kuna. Na ikolo baboye. Bo pesa kibiso toli mingi. Bo bibino ba leader na biso soki bo sangani te bokolonga te boete. Lelo ne to sangani bo esengo te. Esengo.
pe tokosangana ti na suka tokolonga lelo ezali pona koloba oyo peuple congolais za nango na motema. Peuple congolais bito kende gauche droite te. Président de la République, article 74. Mais comme par hasard, oyazali de bonga lelo ye mutupe asignaka constitution ngo. Et lobi boye, moi, Joseph Kabila, je jure devant Dieu et la nation d'observer et de faire respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Est-ce que Maokoko s'ensemble vraiment? Yango Tolobi, peuple congolais peut à lobby boyer. Comme même constitution lobby, ils allaient 2 mandats à bout. Bien. Toboyi, ba distraction, di dialogue, et sa distraction. To démontrer qu'il y a le poto, to démontrer qu'il y a na lingala, swahili, kikongo, dans toutes les langues. Comment voulez-vous que nous ayons dialogue na ba chef coutumier, na ba musicien, na ba étudiant, na ba cycliste, na ba tunyonso, on a koluka mbongo. Bon, est-ce que vous avez un peu de ça signifie que le gouvernement continue à faillir que vous êtes? Oui. Madame, vous avez dit que la bateau va vous aider. Oui. Comment voulez-vous que vous ayez la calendrier? Oui. Vous avez la calendrier? Et là, qui c'est qui est l'élection? Sécurisation. Donc, il y a des dialogues pour la sécurisation. De la qui c'est que vous comme un milicien. C'est-à-dire, vous allez dans la milice, il y a quoi pour sécuriser les choses. Vous allez en côté. Et ça, ministère intérieur, vous êtes. Oui. Il y a un autre petit mécanicien à Boyepo, na biso opposition. Et ça, proposition la salle na baninga, il y a opposition. Moko kozwa maloba. Oui, en 1959, tant que nous avons l'indépendance du Congo, le cardinal Malula avait rédigé ce qu'on avait appelé les manifestes de la conscience africaine. Il est temps que nous puissions, nous, de l'opposition, de la société civile, et même celle de la majorité, puisque aujourd'hui, Tolandi, Baninga la majorité, Moussous Walobi, Bango Pe Balingi, 3e mandat, Baboyi. Est-ce que on a sur opposition? Donc on a moins ça les côtés, mais toko féliciter Bango pour la courage wana. Ba Missou Sope Bazo Kanisa Lokola Bango, Bazo courage pe Baloba. Na manifeste na biso, c'est simple. Tu dis que l'état de droit n'est pas le cas. Ce qui armée égalité, police égalité, justice égalité, administration égalité, mboke salinini, et koufi, respect des droits humains. C'est-à-dire que quand on va pas mané voiture au Bangwa, mboke salinini, et koufi. Tu dis que le social, ce qui est bon, moi, et l'autre quantité, est-ce que au cours de la solo, Kotanga, n'a qu'aucun hôpital. Donc, ce qui est une gouvernance. Balobi mbongo élection égalité, mais ceux qui tolobi le va la contrôle, namboko ba milliardaire bakomi. Mosoloana ezonga awa. Boete. Oui. Tolobi si katoko lancé appel pour la démocratisation mboka na biso. Ya liboso to lancé appel na président de la République. Yemoko ata la likolo ata la nzambe. Amikota la motema apo na nzelo ya lingi nzela oyo peuple ala kisi ya okende na bosembo to aponi nzela oyo bato musu azo ebisa ye na litoyi ke ba congolais balembi ye na te eza question ya kolimbe kolemba te kolembi ye bana kisasa bon balembi maboko likolo totala kolembi ye voilà merci. Donc on peut dire au revoir, Yami Balé, Bisomoko, opposition. Kosangana, Tosangani et Oumela, Seko. Yami Sato, société civile. Boya pour rejoindre Biso. Yamine, Binomoko, peuple congolais. Bo chasse Kobanga. Boye Bakeso, Bolali Pongimbo, Kesalinini. Et Koufi. Napesipe, Mbote Nabaninga Nyonso, Oya intérieur. O bazali kosangana na milito tozali pona kosukisa bapaya baza kolela
ba adopter bana na mboka na biso awa. Ole bazala ba chege na nzela. Ebele balingi kozwa bango na États-Unis. Mosusu na France, sous la Belgique. Mais le gouvernement a libéré dossier wana puisque awa chômage eleki en attendant biso toya kolukela bino misala. Na pesi bino mbote mingi. Na sali 2 minutes ya pamba. Merci beaucoup. Merci. Merci Mobali Martin Fayoulou. Telema Banakini. Banakini Bayonayo. Mboka mbote na bino. Mote. Bana Kinshasa mbote. Mote. Biliaki Kabila esali nini? Ikoki. Biliaki Kabila esali nini? Ikoki. Allez, bon fais ça kende. Allez. Au revoir, mbote ya suka. Au revoir, mbote ya suka. Bande konangai. Oyo akomema biso, akomema ekolo na développement. Oyo akolongola ekolo na biso na bowumbu. Toyokani? Toyokani. Kabila kombo na ye kokende. Soki aboyi élection. Bande konangai tokosala ndenge bandeko ya Burkina Faso basalaki. Tokosala nini? Boyebi article 64. Boyebi article wana. Elobi ke mboto moko te akoki kokamba mboka na biso na makasi. Kabila kombo na ye nini? Au revoir. Kombo na ye nini? Au revoir. Kombo na ye nini? Au revoir. Merci bandeko na ngai na suki wana. Non, bayebi. Ndeko alobi natangela bino. Natanga mobeko yo ya article 64. Natanga ngo na livre lancé. Balobi boye. Article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Et ça va aider. Allez, on peut au revoir Yasuka. Merci Banamboka. Nzambe apambola bino. Nzambe abatela mboka na biso Congo. Merci. Honorable Jean-Lucien Moussa, telema mwana mobali. Obeta oloba luka mobali aloba. Pe fungola kamiso, asoko koloba. Banakin oye! Banakin oye! Les changements! C'est maintenant! Les changements! C'est maintenant! Les changements! C'est maintenant! C'est maintenant! C'est maintenant! Changement eza lelo. Yango yo, changement yango yo. Eza boite? Eza boy! Banakin otuna bino mituna misatu. Nani aleite banatongo? Merci. L'enjeu du pouvoir n'est pas de chercher tous les mécanismes pour se maintenir au pouvoir. L'enjeu du pouvoir, c'est de résoudre les problèmes des citoyens. Bolaningai. Pouvoir oyo ezopesa la réponse na problème à citoyenneté est commis illégitime. Bolaningai. Donc pouvoir à Kabila est à la fois illégitime et en même temps éligné comme ça et violer la constitution et constitution à illégalité. Pouvoir ou la place nango ezanini. Place nango ezanini. Banakin debout congolais. Debout congolais lobby unis pour l'essor, unis pour l'effort. Effort à l'élève Ali 2016, 27 novembre, nouveau président de la République. Amen. Et ça va être. Tozana besoin ya bakonzi ya sika, bokonzi ya sika, makambo ya sika. Et ça va être. Bokonzi ya sika, mokonzi ya sika, makambo ya sika. Merci. Merci.
Sengo. Voilà. Bananjili oye! Oye! Oyo mwana ya Kitobola numéro 13, quartier 2. Hey! Hey, mwana njili! Bokanga malamu. Compagnon biso tosala kashiko na parlement comme nango 2 minutes. Qui est pour? Qui est contre? Mosala tokota wana qui est pour? Qui est contre? Bokanga malamu. Peuple alingi nini? Peuple alingi makambo mine. Ya liboso. Peuple alingi élection démocratique. Peuple alingi nini? Élection démocratique. Ya mibale. Peuple alingi respect ya constitution na ye. Peuple alingi nini? Respect à constitution na ye. Ya misato. Peuple alingi nini? Peuple alingi respect ya délai constitutionnel. Peuple alingi nini? Respect à délai constitutionnel. Yamine. Peuple alingi nini? Peuple alingi tosala alternance ya botau, ya malembe, ya gentil, ya pete. Kansi bishima Kongo. Njangu ifweni. Mwamavua. Lutuma kungwa. Yafutu kiladianga. Beto katufota kumu dialogue. Beto katufota kumu glisema. Yani kwenda yani kwenda. Au revoir. Botikala malamu bokoka ngai na parlement ekomeba. Jomete la doye maboko. Sata la te. Elonga mobali. Yaka oloba. Ngele ifoto. Ngele ifoto. Bakina mbota na bino. Mote. Mbota lisusu. Mote. Kulutu alobi apesa atala te. Bobakisa apesa atala ekolo te. Yango wana. Ya lelo ezali nini? Bandeko baleki awa balobi makambo mibale tosimba yango. Balobi mitosa batosa yo. Mitosa batosa yo. Ndeko falu aye na nzembo ponga na bikoyemba te. Nzamba apesa ngai likabo wana te. Apesa nga bosusu ya solo. Mais alobi tosala nini? Au revoir, au revoir, au revoir, Mbote ya suka. Voilà, merci. Mibale wana totala. Okomi tosa ndenge nini? Tokomi tosa na kotosaka mibeko. Mibeko nde esimbaka libota. Boyokani yaka soki toyokani na likambo. Biso banso tosalela yango. Tata oyo azali sikoyo kuna. Azala mangobo te. Mangobo yoka katoli bakopesa yo. Komitosa elingi koloba nini? Asala malamu. Nalobi mangobo yoka katoli bato bakopesa yo. Nakoloba wana kimonga te. Bakosukaka wambaka. Bon. Soki bapekisi yo yokaka. Mangobo asala malamu. Asala malamu te. 2016 le 27 novembre biso na ye Bayo! Orange, Tokawani, orange. Orange!
mokolo wana bozala pe ebele po ke akende esengeli ke nga na bino tokende na maponami yango wana opposition esika tozali tosengi enrôlement tosengi ko nyonso azali na mubu zomi na mwambi mpe komata akende na esika bakozwa carte électeur akoma électeur eza bongo te eza boye ezali bitumba biso banso soki bozwi carte te soki bosanrole te au revoir wana bokopesa ye te bokopesa ye te bozala vigilant mokolo opposition ekobenga bino mpo oyo etali enrôlement bozala ebele koleka awa tosala enrôlement bongo ekwe mutu oyo ekwe ebende ndeko wana ekufaka se moto ebikaka se moto bobanga te merci. Nazali kobenga le président du FONUS mwana mboka Olenga Nkoi elonga mobali oyo yayongonga yango oyo papa pesa bemol makambo ya sika bakonzi ya sika mboka ya sika nyonso ya sika lopango na yo na ndako na yo mwasi na yo kulutu na yo na ndako na yo na koko na yo na mboka na yo barabara na yo mitingi na yo nyonso na yo ya sika. Bandeko na banza eloko na kobakisa toyokana eloko na kobakisa na oyo bandeko bauti koloba awa ezali militaire na banza eloko ifo boyeba mboka oyo ezali na histoire na yango mutu nyonso na vie azalaka na libaku wana ezala bandeko oyo bakanisaki ke dialogue ekotrouve solution. C'est tout à fait normal na kosenga bino na kombo ya peuple buta mutu Tshisekedi esika azali il faut tosambela ye po tazonga na boka na ye po eza mutu oyo abundaki kameme bitumba na kati ya boko oyo. Lelo bandeko na ngai eloko na koyebisa bino boyeba ke lelo démonstration elakisi fait ya régime ya Kabila. Lelo plus jamais na kati ya mboka na biso toko connaître le kabilisme sans Kabila. Boyoki na kati na bango je crois bandeko msumba oti koloba awa eloko na kosenga bino lelo ete bino nyonso attaque peuple bozala neve de conscience pour na koyeba que on peut tromper une personne ou deux, on ne peut pas tromper tout un peuple si longtemps. La nation a sa dignité. La dignité d'une nation, c'est sa détention. Élu de Kassamboulou, et nommé combattant de la résistance. Makwenda debout contre Mundungundi, debout contre Mundungundi, debout contre Mundungundi, maloba nyonso tu ya sika toyoki yango mais likambo moko tolobaka baba Kongo lwambo makiali mutatikela biso soki omoni ndoki belela
Soko moni ndoki. Belela. Nalobi soko moni ndoki. Belela. Mais ndoki tango mususu ayaka na elongi ya bato. Oko ndoki ayena elongi ya Mama F Bazaïba. Tukaboyotala elongi ya Vital Kamere. Ça c'est fait. Bana Kongo oye. Oyo toyekolakisa lelo awa. Ezali ke tokende kosala yango na ba province nyonso. Likambo ya moko. Elingi kolobela ko nini? Moko yo. Lokuta eleki. Bomona mboka mobimba. Bozanga 2 millions de dollars pour la bosala élection à gouverneur na ba vice-gouverneur ya sika. Mawa. Wana nyonso ezali oyo baza kobenga nzela ya Ndoki. Bokeba. Ndoki alokaka na 2h30 tina 2h35. Soko komi na 2h40 bamoni yo. Yango wana toza koloba pouvoir oyo mbuna mine bozoza mbongo ya CENI bosali élection te 1 milliard de dollars chaque année na parlement. Mbongo oyo totiaka mpona CENI ezalaka 250 millions de dollars. Lelo na kadire manefo tozala na 1 milliard. Mais tomoni bake kotala cour constitutionnelle Kabila bar balobi ke mbongo akoorganize baélection ezali te. Ya solo soki moto ndimi mabe na yo bisika sanction eza te kosala eloko nini olobi nga na lembi bato mayele mpe baza mingi awa bomoni bango bagouvernement yango oyo evandi awa botikeli mpe bato baye komeka te bozoluka sikoyo boye biso balobi oyo moto alobi eloko te koloba eloko te ni koloba eloko te biso tolingi oloba parce que tolembi kotinda bato na bato mosusu ti bake kokutela bisika bakutelaka te bakosaki ngai buzola liaka ave bume kutuka na opposition bika munu kwenda mpe tozola nge fe malamu ayoka na bino na 2016 Joseph akende na 2016 Joseph akende alikibo na message oyo Joseph akende message oyo peke na bato ya cour constitutionnelle baza na cour constitutionnelle na 2016